Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote, bienvenue, vous êtes belé Kolanda Magazine à Mokola Lelo. KNB na bino bolingara mingi e bandi. Bakina mingi bakanisaka bazalaka engagé na ba entreprise, nzoka bazalaka employé na ba sous-traitance. Rôle peu importance nango ezalaka nini. Boyo ka bango moko ndenge balobi. Ngana yebi ke sous-traitance ezali mutu moko boya signer contrat na société moko et puis aju batu moko lokwa ba travailleur na yi. Et batu wana batu kanisa peut-être que baza ba travailleur ya société wana alors que baza ba travailleur ya individu moko boya ju bango atie bango wana lo ba travailler na sous-traitance. On anga ko travailler na entreprise ya sous-traitance za garantie. Pourquoi? Parce que mutu wana zo peut-être belé mais zo pe sabino ba miette o nandenge ya lingi. Deuxièmement bana ba ko ko bela. Aux en place oyo qui nous a besoin de. Donc c'est pas vraiment une garantie. D'abord, dans l'entreprise de sous-traitance, il faut que le contrat ni généralement, les journaliers. Journaliers, ils ont un contrat ceux qui ont une entreprise de sous-traitance. Ils ont embauché juste pour la main-d'œuvre. Ceux qui ont un délai c'est-à-dire donc, mes faits est belé dans l'entreprise en sous-traitance parce que le déjà contrat malam ceux qui accident donc directement aux a abandonné. Donc ils ont vraiment assurance au travail dans l'entreprise en sous-traitance. Selon le rôle de sous-traitance, ils ont penza mabe makasi pour nangai parce que j'ai vécu ça déjà. Na travail na sauté mon boyer, tous qui penza privé na bien et belé. Pendant que tu travailler alors engagé parce qui traité bien par rapport à Bisso sous-traitance. Donc Bisso toujours ça a un avantage de mon côté. Donc pendant que tu travailles dans la société à savonnerie, bon bazo zoa ba savon, ba cadeau et surtout chaque année bazaki na ma prime. Mais Bisso zaki sous-traitance donc tu as une loko mon côté. Donc ils ont des avantages pour na Bisso. Donc tu as un bénéfice mon côté. Donc ils appellent ça loko mo ya mabe o na kokoloba. KNB Saibino constate que bakina mingi bara na culture ya ko s'assurer té. Ebele balinga ko s'assurer té peut-être c'est d'abord je peux dire ezali manque d'information. Si on mutaza informé té akoye l'importance assurance té. Parce que l'assurance c'est bien en cas de problème. L'État revenir en aide, peut-être au sali perte à eloko quelconque, par rapport à l'assurance au salaire qui a bon. Mais moi je trouve que beaucoup plus manque d'informations. Oui, la campagne wana à mon humble avis il y a le cible parce que tous les lots sur le assurance, par exemple l'assurance à Mutuka et pourtant l'assurance est belé. Assurance vie, assurance maladie, ainsi de suite. Pour Yangwana na lobby que pour nanga ils manque d'information. Et ceux qui battent informés pour nanga na kanisi que bako s'assurer et ba réellement c'est quoi l'assurance, qu'est-ce qu'il gagne parce que en tout l'assurance est alliée lokomoko important pour nabateza quelque chose de gagnant. Ce n'est pas des perdus comme on le pense toujours. C'est pourquoi je peux dire que ceux qui battent s'assurer ils ont information, baza très bien informé, baza suffisamment informé. Problème oyo eza na bakinois mingi eza kozanga koyeba. Donc azoyeba te assurance eza nini et kozala bolamu pona ye na nini yango wana nde mingi donc ignorance wana yango esala que ba s'assurer te. Ça c'est de 1. De 2, problème sous y assurance na Kinshasa eza nini eza problème pe ya moyen
omoni moto mosusu bon aza na ye aza vraiment na bozuité aza cause ana besoin wana ya koassurer mais bozwi aza nango te lokola aza na bozuité azomona te akosassurer comment yango ozomona ke mituka ebele ezoleka moto mosusu bon okomona ka azoleka na mutuka boyebi te azwi yango ndenge nini ekozala bakabelaki ye bon sikoyo il faut bakabela ye mpe mbongo mpo asassurer donc problème oyo ngai na remarqué na bakina eza deux problèmes wana. Chef de travaux Patrick Mangoussi a expliqué croissance inclusive. Lelo toza na mboka na biso bato nyonso bayebi ke toza na croissance économique. Premier ministre bana premier ministre Muzitu titre on appelle Matata toza coïncider comme la croissance économique. Augmentation ya production d'une manière durable et production et où militant moulaï et la dynamique et ça peut varier de temps en temps na carte économique. Économie ezali quitter mboka mboka o eza ko produit et ça ko permettre ba ndeko so ba se retrouver na carte kitawana richesse asika oza ko bota na carte wana. Alors toza siko na croissance parce que toza na la dynamique ya production o eza ko ke moko na mokolo pour ça ko bakisa moko na mokolo ko production na biso ba na croissance na biso wana ezali inclusive eza kaka na kati ya biso moko siko croissance inclusive ngolo ba nini ngolo croissance oyo eza ko permettre na moto nyonso to aza na kati na mboka mwana ntu ya mboka ayeba ko se retrouver ayeba kozwa mwa ndambu ya eloko na kati na kati na kitunga na kati na sali na ye amona mwa bilei aza kole amona oloko toza kobota comme kita ya mboka amona yango kokosema kati na ye. Croissance wana eza ko amener mutu na mutu a se retrouver na kati na nyonso mais croissance paupérisante eza croissance oyo eza ko se limiter seulement na un certain nombre de personnes au baza na moi mon solo va se retrouver mais biso na mboka na biso lelo toza ko kende na croissance inclusive mais croissance wana eza ko senga que to se sacrifier to soutenir yango to mi pese na kati na mosala. Croissance dans la mboka na biso yango wana pour que tout na posa moto nyonso tu na esika azali amu akoka komona mwa changement na vie na ye social échanger bato kelasi ya bana ekokita mwana nyonso tu akokota na kati ya kelasi mwana nyonso tu aza na soin de santé mwana nyonso tu akokosepela na bomengo ya mboka na biso yango toza kobunda malembe na kati ya croissance wana toza na croissance ya kosenga biloko libanda te toza kolinga ke production na biso moko ya mboka na biso eta richesse eta bozwi oyo ya mutu na mutu akoko se retrouver nango yango eza ko mabiso le to mona ba indicateur mususu eza ko kita mboka nesika to yaki lobby to mo ke lelo to mo ke nesika malunga tamukie bato ba komona to komna mboka o banga mboka ya kolia mboka ya kosepela mboka benga un pays d'émergent pays de consommation to soutenir croissance na biso za kata limiter ka na secteur mon côté mais bato nyonso tout ce ka bazali bato mboka na bango poke to ke na liboso. Utilisation abusive ya écouteurs et koki komemela yo malade belé na matoyi. Bakino ba déplorer phénomène oyo na micro ya KNB. Na bateau yo batizaka écouteurs chaque temps, chaque heure, butu, tongo eza mabe parce qu'ils ont détruit ba tempo ya matoyi. Donc eza mabe. Excès ya ba écouteurs wana eza kitoko te. Ezo boma matoyi. Batika kotia yango batika kobeta yango tongo tipo quoi ils mabe ils par air bon koyoka casque écouteur na matoyi mingi et ça nango bien pour na koyoka information musique mais ils appellent mabe nango na ngambo mususu par rapport à nini pour casque so eleki son eleki makasi volume eleki liko mingi et ça là ke koko no yo pe pour ebebisa ditoi donc ça nango bien na koyoka mais comme mabe que non tout tout aider mato matisi volume leki exagéré ne comme mabe mais tout na volume moko o eza na c et permettre yo que ozoyoka bien pour muso a tie casque ni to ba robenga même azoka ta même quand ta na batu azoka casque mais autant appelle nzela
autant bien nzela bo pe mutu pe pe tout pe msupe ozo ebate donc casque eza nango bien pona oyoka mais faut tia volume na se pour oyoka musique oyoka pe mutu robenga auto oyoka moi klaxon ya mutuka bana mamususu. Oui, conseil na repesa ba jeune oyo to batiaka casque na volume eza plus élevé et ça vraiment déconseiller mutu jeune kate munyo toi na conscience faut ko tia casque na volume oyo normal de façon que permettre yo barobenga yo même na mutu ta pembe na yo et déranger te qui non et maté comme si obeta karaté et normal même na nzela otamo nzela même mutu ko tout ayo pété pour nini ozo ka klaxon ya mutu ka ozo rapé mutu nda robenga eza nango mabete mais eza ka bien te parce que à la longue et lukelo ba problème pour nanga vraiment na opesa conseil en tout cas vraiment tout ça les lango mingi te hein tout le temps que zala nango ka te ça dit ko salela otiki mais ça la vraiment habitude te parce que pour mi batela pour na lobby. La plupart des Kinois qui organisé des soirées dansantes à l'occasion il y a bénédiction nuptiale kaka ba samedi il y a coca moi lelo ba qui parle avant sous mukoloté boyo ka ba raison ba pesi comment naka et dépendre kana mutu moko tana esoki a Monica akosala mariage katikati ya semaine c'est l'open a invité na ye akosala na ye kaka ça dépend na ye moko kaka pona ekipa mutu mususu akolobonga na osala ka vendredi asali pona ye moko nde azo classer bata na ye selon ngai na Monica bongo. Normalement, je vais commencer sa raison, salle de fête est comment cher. Je vais préférer aller à jour, on a mercredi, jeudi, pour un peu prix, un peu nassé. La plupart surtout ni mongo qui na salle de fête, après faire la salle de fête à la mine. Mais jour il y a vendredi, jour samedi, dimanche, d'être bien à Kala, ils ont un peu primo, il y a des colonies, et là vraiment. On va journée samedi ou dimanche et on va préférer la journée. Les mariages religieux, ça se passe selon les programmes et les consentements du couple. Pourquoi? Puisque je veux me justifier. Les jeunes gens d'aujourd'hui veulent empresser les mariages. Parce que les mariages, ça devient en cascade. D'où la programmation, ça devient un peu difficile. C'est pour cela les jours sont tellement comprimés. Donc on a choisi d'autres jours aléatoires pour programmer les mariages. Libala, ils la samedi, ils la dimanche, ils la lundi. C'est très important, ils ont dit Libala et Salama. Ils la samedi, ils la nino. Ce qui va si mon cas on a bango, il y a Libala. Bakoko sala libala na bango exactement pour na salle les cher ou les moins cher bon wana za nango pena na importance mingi te pona ngai ezaka keno ndenge boyokani keno mwasi na mobali keno biso to préféré ezala jour boy na programme ndenge bakomi kopesa na ba salle de fête keno en tout cas vendredi batumusu bazwa ki jeudi batumusu bazwa ki to préféré ezala mercredi alors ce qui peut bino na invitation na bino botie mercredi et koleka nango eza nango matata mingi te ezaka très important beaucoup kusakaka mokano ya nzambe. Adage moko le ban en français qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauts gens. Papa n'a qui sait so précisément na quartier régie des eaux, bazon la bango mosala ya kosala banzungu. Po ba lesa mabota na bango ba boya kozala ba goikoi. Kinshasa est l'équipe partout, Kinshasa est l'équipe partout. KNB qui na commune ya Kisei sous précisément na quartier régie des eaux na avenue Mbamba Kilenda to na atelier lele kwa kotala ndenge nini basala ka banzungu bolanda nazo sala na former moule soki na silisi ko former moule to zela siko matière soki ebeli ekomi rouge ale na siko ko banda ko pouler wana nzungu siko ebimi wana lindenge to sala ka musala nzungu akala tozo nzungu nyonso tout tozo aka nzungu aluminium neti ba oyoyo ezali nzungu akala to buki yango to lambi yango lisusu ale to bimisi nzungu mususu ya sika forme nzungu yango eza na se yango nozo sala
normalement pour na biso toteka yango ka awa na télé pa ba obaye basali commande na bango baye basombi misusu ba voyager la ngo intérieur ba toteka na intérieur misusu bateka peka awa na Kinshasa. Bon exemple ça to banda le lote to banda banda kala to se retrouver to beaucoup la famille na musalo ya quelque manque ba matière moko bomo na ba matière to mona na te ebungi to comme on a passé surtout comme tout de courant mais to ça ko la faire na courant tellement manque à courant yango to adapter machine à biso et souffler na biso comme mécanique et permettre à biso et peut-être mo pepe wala kaka ndoko mondi kaka forme nango ezalaki janti zo formuler na ndenge na biso po mone bano baluka boye eza maele na biso bakongole mpe nde tosalelaka yango na ndenge wana moto eza ebele tanto mpe na koriske mpe coulage mpe kozwanga na ziki tanto mpe makambo ebele oyo tokutana yango na moto ozomona nga moko mpe nde nazotokawa namoni mwa biloko mosusu ekolongwa na nzoto bolandi bakolo ya atelier lele na Kisensu ndenge balobi bango baboya na bango koyiba mais bamipesa na kosala na banzungu na cadre ya article 15 mpona kolesa mabota na bango mpe bafamille na bango biso na KNB tolobi Kinshasa eleki partout. Kala phénomène libanga ezalaki réservé exclusivement na musique à mokili. Curieusement, lelo libanga est constitué na musique chrétienne. Kala, papa mombaya na lelo, on a différence eza makasi. Papa mombaya tanga yemaki nzembo ne so tali alo téléphone na mikolo ekokani te. Ozoka nzembo eza maloba ya kitoko. Oya maloba crée lekebele. Mabanga neza atina te mutu foyo kama lobo za kata musique pour échanger mutu kaka mabanga ekomba comme quoi ba musicien mokili na ba musicien chrétien différence ezate mabanga l'équipe mingi différence ezali tokoloba parce que natanga kala to bande komona ba musicien bazaki penza ebelete par rapport à le ba musicien chrétien to ba Matou Samuel ba frère Patrice ba deningo à l'époque bon. Il y avait frère Menté au départ, mais ces derniers temps, toujours remarqué que n'importe qui qui est dans le studio, ça le ronaye. Bon, on a Komboga chrétien, mais moi, je suis là, écoutez moi, ming et puis dimension musique, né, Matou Samuel, Bandoy Manakala. Le temps que Zoyemba, vous sentez que Zoyemba, malgré ma frère Patrice, vous tentez un peu de maintenir la qualité dans Bangwana. Mais quand même, différence, c'est Ali Tokoloba. Bon, différence, c'est Ali, moi, Mouké. Pendant mon appel, chrétienté zaki na kati o mona pe o senti pena ke soki mutu azoyemba ngo senti pena ke akoti pena na kati ya nzembo mais lelo différence ya lelo ezali musique actuelle chrétienne actuelle ezali ke lelo mingi donc to bato luka ba copier o ya kala mais différence ezali kaka ke chrétienté nde ezangi kati na bango yango différence o sala entre musique chrétienne ya kala na musique chrétienne actuelle musique chrétienne ya kala na lelo au moins na kala musique chrétienne ba musicien chrétien banda koyemba mingi ndenge bible lobaki non prêcher gratuitement mais ya lelo siko comme ba comprendre que ba producteur ba comme ba banda ko lela bango mbongo ils appellent mbongo hein c'est que la bénéfice mo bout ba mingi ba suzuki lango ni ba comme c'est tout ma banga ba comme boire ba bi que non c'est pas qu'il banga non quelque pas futa ngai de ngwa les support na penza me penyati comme mi pour l'argent. Mais ce qu'on est ma bande, ce qu'on est comme des trop. Au lieu de parole, ils ont même biso na dimension za rebelle comme ce qu'on ma banga, mutubo kinganyo bomé. Ils ont vraiment dignité na kati ya musique chrétienne. Conseil na opesa kaka ke ba maloba ya malamu, ya bien ko même biso na dimension de ezala ebele na kati. Batika mabanga ebele po mabanga eza na tina te mabanga ba obwa keleza mutu mokili toyebi ke bozo lingango mingi yango ezo zanga jamais rubrique selfie kanga photo buka kingo pe seka moke tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona moto nyonsoi, pourquoi kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezo salisa, kosunga
bana bazangi makoki ya kokenda kelasi kosunga bana. Artiste et musicien Kadi Abimis album Masika Kanguluba Oyoko Bini Sabafai Nae na année 2016 Mobimba. Merci na fidélité et confiance. Vous continuez à copier sa magazine Nabino. Nazaki ne senga ko présenter Kanba Mokola lelo utka malamu na banda kuna bino pe botka la toujours branché. Mais bobo ça n'a été que Kinshasa et l'équipe partout.